Les lions de la presse. Les lions de la presse, misala nabino eza koyokana. Et nous le baki. Tangu batu babani na ndako, bazana besoin ya info. Bazana besoin ya liebi. Le collègue elle est là qui va comprendre que les camions sont les à Paris, les camions sont les à Congo, Kinshasa, Gabon, Côte d'Ivoire, Brazzaville, Angola, et sont les Kawabi. Bono Kango, rassemblement, les lions de la presse. Yoka Bango, Okulanda Bisso, ce qui est dans la musique chrétienne. Zamba Pamboula. Les lions de la presse, la minute au débat. La minute aux abat. Rien à dire. Mais toujours ensemble, les lions de la presse, Zamba Soumamo qui est toujours avancement. Et puis, on découvre dans la mission, on a pensé Sangwa Congo, il y a présent une image. Aza présent la mission, il y a groupe, la mission, les lions de la presse, aux Akane, Belé, pour notre temps, à Congo. Merci, tout Sangana, Kaka, pour Sangana, et l'équipe Frapona. Tout le confinement, depuis tout ça qui est en février, tout ça, on a une production, le 15 février, tout le monde, mais c'est 5 ans. Passivement, na bandeko oyo batiki biso yango moni et puis ça so mawa mais président dinosaure ensemble to bolingo ce qui ba événement ali ba rencontre ya ba day oyo bandeko so ko fato monaki bangote boko benga biso to ya ochabino maboko ils allons gratuit sans plus tarder na pesi mbote na l'homme du peuple Team Fay mbote le sous na maître tuka momo imbatable mbote na nectar mumaka et puis papi Manguza Team Fay l'homme du peuple Mike Chibam. Merci, tu as posé une image. Tu as dit ça, moi, analyse. Il y a bon, puis c'est M. Bimi, Fali, Abimisi générique qui naïe. Et puis, nous connaissons Fabrikas, Abimisi générique qui naïe. Grâce à Bimi, la sexy. Abimisi qui anniversaire à moi naïe. Si quoi, posé une image, et que sage, n'a tout dans ce qui, au sein d'impression, il y a sorti, il y a disque dans le on a vu ça au lundi à Grâce Mbisi, on a vu ça au lundi à Ndegoloso Fabrikas, né à Fali. Merci Nabalandino Sobomesana pour l'endroit condition les kings de la presse. Les kings, ouais. Et dit nos images, président Balion de la presse. Alors on a pesi mbo telanga Balion de la presse nion sur place vous allez nous saluer ça la magitoko. Vraiment on a pesi mbo aussi na docteur Jean-Baptiste Tenga. Merci mon vieux, car de tout solo là qui. Alors te dis moi là na ba single so ba chanson ba générique ba générique so o tu ko sangai wana na uti ko landa lelonde na landi ya Fali Ipupa lelo yo na landi ka ya Fali Ipupa grâce miss na mona ki anniversaire à mona mais na zo ki ngo penza comme musique était na mo anniversaire na mona ki ba vite fait na mona ni ba clip ça na ka tu wana mais na zo vite fait na mona ki ya petite sœur Karine Mokonzi Karine Mokonzi la baronne si na mona ki yango Fabrikas Natalité. Fabrikas Natalité. En tout cas Natalité. Il y a Karine Natalité. Karine est ça live, non? Bon, live na biso ba congolais bazo benga ngaka o acoustique. Acoustique. Parce que toujours pas qu'on différencier acoustique té na live. Merci beaucoup na Sijo Baxi. Tozo ngana na acoustique ya ndeko na so faire chair de poule. Oui. Toye suna o akabuse. Toye su ya nono Fuji bona biso nyo sono tala kango na misa to natandi wana. Nathalie ya Ferré. Nathalie ya Kaboussé, moi Mouké, Nathalie Mazembe, ouais, Mazembe, ouais, c'est bon, ouais. Nathalie aussi à Mazembe, Nathalie aussi à Nani, comme on dit à Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, ouais. Et il y a la musique aussi, hein. La musique va bien être acoustique, n'a vraiment besoin ça n'importe. Peut-être Nathalie était volume, c'est bon, ouais, c'est bon. Si quoi, tout ça, moi différence, c'est là tout le temps on a mis ça tout, t'inquiète, tout suis Karine, tout suis Ferré, tout suis Kaboussé. Bon, Ferré a sali acoustique. Acoustique à Ferré Salami na 2 temps, surtout l'année bien. Oui. Na 2 temps par rapport à quoi? À ça qui première acoustique, à celle deuxième. T'es plus sur le maintenant première. Bon, première. Première, à ça l'acoustique. Mais acoustique en gros, on dirait ça qui soit acoustique. T'es pas comme ça on la façon il y a clip. Alors acoustique ça la mandé moi là. Acoustique c'est pas bêta, besoin bêta direct ils ont les kalika. Mais si quoi yo ya bango komi faut pas résistant là nous quelque part après ba ko bimisa yango. Yango côté do condamner mais musique bêta mais nango bien. Oui, merci beaucoup na rappelo na ba chef ma bien là na pesi moté fou mo bandinga alo ba kango
il y a fait avec la musique bien de lobby mais ça acoustique parce que c'est comme branché comme enregistrement là comprenant que monter comprenant que monter mais faire ça artiste monnaie na mboka na biso félicitations toi na oya Karim Mokonzi c'est pareil Karim Mokonzi c'est pareil Karim Mokonzi ça ayemba na studio ayembi na studio basali bazui kaka banini bametenga jui guitare à brancher neti ela sake azoyemba mais ça biloko ça na studio parce que so landi acoustique toujours quand même pas guitare sèche toujours quand moti voilà toujours quand né solo pende zo beta mama si donc besoin de musique en tout cas merci beaucoup bandeko ça te poto critiquer bandeko to ça la moins différence va pas chose parce que on les a acoustique et ça va mettre la musique va côté studio c'est bien faire réayer pour la musa bandeko en tout cas c'est bien bon ya kabosé bon surtout la nango bien surtout solo bien ça va mini acoustique et ça beta ba genre ba beteli ba saleli yango bazo camoufler biloko mo ki kisina sima ole baza sabiso ba guitariste bazo beta guitare acoustique ndenge Olivier Chimanga a utilisé acoustique na ye mais tout le monde qui a un autre zone, on a pas de fait, banini, comme il a un montage, donc à bête musique, à bête, soit il y a un acoustique, mais façon bazo me melango biso na bazo moni c'est lango biso za su ya moti et comme il a ba meme on a ba commission ngo lokola mo ba clip mais zo ko za ndenge on a te surtout landi bien ba fait beaucoup papa wemba ba kusika beta to monde ngo beta acoustique azoyemba ba guitariste na sima et puis bazo beta pengo ka penda que son acoustique mais le lot acoustique comme il aura que batandi trois guitaristes même ba beta ngo électrique ba bazo bengo acoustique alors pour acoustique on a guitare mumba et la guitare acoustique aussi yango il faut pas utiliser la poto yo ka penda son acoustique et puis mutazo yemba azoyemba sèche ça lokola et là ko ba bata telo micro zo yemba mutu mazo beta guitare les acoustiques alors donc tu revends de la mot pénalité mais bah pesi biso bilengi pendant confinement mais bati gande ko graver citation ko pakulango ba couleur belé tant ba pakulango ba couleur belé ba ko compliqué ba komo bima na acoustique ba komo bima so comme ça quoi ayemi après ba kena studio ba lambi yango ba music clip. Merci beaucoup président Dino pour n'attendre biso président Dino est-ce que musique na biso Congo et c'est vraiment il faut tout attendre la polémique musique na biso Congo et je sais nga polémique ti et c'est nga mutam faire ça savoir faire naïe pour musique qui est de bosso ba polémique et ça ils ont foutu dans le côté ils ont ne siko ne ko bomela bango ba relation parce que les lots tout allait bien kingani ba yoka na rati pour la nini polémique ozomona oui polémique ko za na mona nenga musique na nenga bien loyal mais la nenga te ke koma ke po to koma mona ba musu ba tinda ka penda tindi mutu na penda kide ko finga ba musu be baloba be ke so bomoni ya leki c'est que ngamna leki donc so mona so ko bilo ko la ouais musique a ta pour bien exacté ouais musique kita ouais et kita oui en tout cas merci beaucoup bandeko biso zana musique et c'est quand polémique te beta musique na yo batu ba osomba kaka musique on peut changer la sino ba fanatique te o fanatique ya wera fanatique ya jibe non et comment ka so sali bonne musique batu ba osomba les mêmes fanatiques wana o bazo landa yo bango pe balanda ba kolanda nga bango pe balanda kuna donc ka sate ke so ngala kanga batu nanga mo bote bon ezala batu moko batikala ya batu wana mais so beti no dala petna zo bina filé félicitations abimini il part taba et si ko bina to boso na nge monke bon yebeta acoustique mais oui tala ba lo lenga musique ya kenon tala musique a obeta wana nanga kuna kuma nanga fana bina filé na yeba rango parce que la bonne musique voilà pourquoi l'album est belé et puis tout solo là tout comme oui ouais merci à toi on se lever le mot est très important pour encourager les jeunes quoi bien affilé et pourtant et si ka wuta tout le monde va te belé so à il faut finir ka leader na yo au ko longa no pe eleki no c'est simple si pour appeler ça que moi au mela et puis au lia asunga wa monde sur la mise bateau reconnaissance faisala oui et là on a ce plan nae yango wana na yo katesika of critiquer ndeko na yeto mutasale na kombo ya fabrication non ajouer na stratégie moko ya bien parce que na vie ya lelo soki olingi ofulama il faut mikiti ça pour nzamba tombola soko memi orgueil papa ozaka ya odinda. C'est vrai, on a dit donc il y a une stratégie on n'a pas comme ça place à Oudaki
po makambo po mutu pesa utaki mutu azaki na makambo siko ye koza makambo wana fami kitisa aswanika po a récupérer sur bato baza kolande kuna baya pepa na ye c'est ça ouais ça manière bon pas bien et ça peut système bien lié au finga ba querelle et ça tinate ozo linga bato mboka no to ko linga bato ba paya et ça c'était na vie faut jouer l'hypocrisie so moi muninga linga côté pesa tambote leka vous comprenez mais l'hypocrisie n'est pas bête te hypocrisie pesa bien attention hypocrisie na nenge so yebi ke mutu la linga ngati mais pona o rebese yango te yo yebi me yebi te ke makamune so ya lobaka yo yebi yango alors so bokutana sika bonjour ndeko si oleki ye moso a comprendre après ah mais mutu akoma kilo na nga pona nini ozo comprendre na ndenge wana ça bien ezo te ya yesiko toi qui ne pire te mais nena kimanga ba komaka bonjour yo moko mi komi tuna c'est qui na loba eloko mobo et c'est pesa iti c'est ça merci beaucoup posez dit nos images ba ndeko na biso ba musala nde ya chronique na poto oui osomona ngo itambola ne itake mbia ka doyen pour leur tanga bana obimisa te baza ebele selon ba histoire baza va oza muto ya ko bomba te oza no kimio lingono lo bate mais surtout ba ndeko na biso basi baleka ebele pa na yo oui baleka ebele pa na on tanga lokwa ba Chantal Bola ba Clarisse Bibinda pa leka pa na aleka ba Clarisse Bizarazu ba la balançoire siko kotala musala ya chronique on tangi basi oyo baleka pa na yo to ina pona basi ça musala ndenge sengeli oh musala ekiti mo muke par rapport ya lelo musala ekiti mo muke ekiti par rapport ya ba insanité ya trop ba insanité ya trop eza ba ndeko mususu o to mona lelo ba sa bazo sala moi ba biloko na ba Facebook lelo na ebite so bilo bozo qualifier bango ba chroniqueuse parce que chroniqueuse faut les caboyer on ndenge on poser la question il faut les caboyer tout à caméra oyo loko yo ego créer ambri si c'est facile po bango abenga kaka ke ba chroniqueuse tout non to qualifier bango ba chroniqueuse donc cela veut dire basala ka musala bonde basala ma Facebook mais ezala ba quelqu'un bana basi mususu auto mona ba okenda ba conduite bien auto ko récupérer peut to encadrer a komi pe lelo chroniqueuse na ba benga ba chroniqueuse te siko ndenge mutu asala na telefone soit na plateau boya po asa annonce eko na tuno na question moko bala liboso yo lekaki na chaîne na yo esalaki ondeni te nge ezali na tolo ouais la marine apesi mbote napesi Willingoi Kabuya na colonne wana napesi mbote napesi susu mbote namoni eloko nakanisi mbala moko na yo mona Jean-Marie Lafontaine na Londres wana ko na destiné mukolo zako se présenter pour obenga malelo chroniqueur siko yo et ça ende tokenda siko na la marraine na Belgique oui siko premier jour siko lisona bena na betango te ezai ko papi alors lelo betango papi siko ah mola mende zala obi ke la marraine za cop mobo la marraine na cop ngai sina ah na cop siko yo tenga na okenda ngatenga na makambo osala na ebiti so yo okenda oui ngabi opesa combien o ta opesa montant combien abi boyo longola ka combien to libika ndi sala en tout cas la marraine to kenda na yezaka na 2017 bizaki na Belgique akendaki ko sala défilé de monde la marraine na mobile net oui siko lewe komi to comme l'hôtel siko yé il fallait nga ça annonce que na lo baga ke oui to lo de la vie na délégation la marraine ba vandela nga na bakamo na obeto ba ali bavandela ngobi ke na bandela siko eta ke chroniqueur ayo ko présenter chaîne na ye na mboka mboka en plus mazo tâtonner yango eloko lobi c'est pas facile au vendre liboso ya caméra boyo o sa annonce eza et dit pendant quoi ngati ba ezaka ba mi balé faut te ya ba moi bazaka mi ba mi satu Joseph le prophète de la sap na petit ne mo boye Denzu na Belgique ba vanda mi satu mon na chambre dans hôtel na ibisi ba wazana Pullman oui que sont là bas tout dire pour faire comme ils dit zala calme oui que na comment peso calme c'est donc na qui na moi donc ba stress tout ça mais et logo lobby c'est pas facile aux TV na caméra téléphone na yo au loba na représenter mission eza et blague tout le monde a bandé ko bazaka ba finga biso ba commentaire au salaire azo finga non erreur ezalaka bon pour voir c'est pas facile au fond d'avoir 10 personnes batala ou 20 personnes batala yo c'est pas eza ma sécurité yango bande ko ba chroniqueuse tout ça la musala ndenge sengeli parce que musala o eza 4e puissance na monango ngana kende ba mboko ko ba Suisse
nakenda Belgique nga babenga na Belgique nakenda ba inviter ka pour na sa émission nakenda ba Suisse pour na sa émission ba futeli nga ticket makamona oloba eza ya solo to sa musala bien to tika makamoko finga na ka to tika makamoko swana to tika makamoko insanité na TV parce que odo sala o etikali en vie on a eu passage dans le principaux oui. Alors bande kolangani so busala ba biloko ba émission na Facebook nde frère Teddy Auchulu bana azamo kwa balion de la presse mbala liboso na ye bomoni difficulté akinango donc cela veut dire mutu nyonso ayaka liboso ko se présenter émission azaka toujours na difficulté quel que soit yo sala ba 20 000 vies na Facebook ne mo vandi na Facebook ne mo vandi yo kasi so ba teo devant invité na yo o eza blague te yango ngana osenga la bande kunyoso eza lebele bazo ke na nzela ya bien omona pena vanda poser ça musala na ye mais eza peut être encadrement toi la posa na bino bande kunyoso wana toi la posa na bino mais faut discipline ne zala star na ndenge na yo pour mais biso balion de la presse toi pe na posa na bino il faut bozala encadrer pour to récupérer bino parce que to mona bozana biloko bozana elembo na kati na bino mais bozoye parce ko valoriser ngoti ozomona donc c'est ça so tout ni bana nyonso ko balega la panza sango ya Congo ba oyebisa yo témoignage eza mulai ba Chantal Bola wana so lelo mona Maman Ngeso so Chantal Bola ouais lelo so mona 5 étoiles de love c'est na bo 5 étoiles na yebisi yo atukoza la mwana 5 étoiles nazaki nakendaki na Bordeaux avant le confinement na tamboli trop nga avant le confinement mboko ni nakete na tamboli trop avant le confinement donc na komaki en tout cas na bengaki de kolanga moi cité mais tant wa yoki na Facebook tant la yoki kanga na zali habitedi oyembo ko benga ta bi mama limbisa nga numéro ezali te yo be numéro na ndo sote pour la benga mais aya ko luka no tela uta musala aya luki na hotel aya zwinga aketo alesinga akatinga pepa masamoko boto vaina to passer soirée mobimba donc en tout cas na souvenir malamu na 5 étoiles na bolingo l'accès kasinanga na mboka Bordeaux bana Bordeaux merci ba ko regretter ba mona na simasi na zonga na sai des jours na Bordeaux en tout cas beaucoup mais la moni maman Solange Kawaya na Bordeaux ba menga kitoko en tout cas 5 étoiles a monter malama ou tu vas musala a démarrer voiture na ya to vendre pe hôtel ici na zala ki na ibisu moko wana ya ibi kartango a swinga to ketole aye a tikinga kuna tout a regretter susu il fallait démarrer sur place moment tellement il fatigué fa na zonga en tout cas aux na mwana moko encadra nzambe va fa pambola et pour ça la musala correct atika na banzo tenir pour lui tandinga lata bato batala gae na ebite siko po batala on a TV na ebite so bande ko na biso fo tika ka ndamu na ebite so po lobi e kuma ah yo et TV mo ya yo to sombelanga YouTube on so Facebook on des armes matata po bande ko mais bo sa musala malam parce que musala obiso de mona importance nango ba musala o so mona donc ya musala mo noble balobi te kaka il faut tangi nango na kata ba université nango to la musala classe na ki journalisme non pour ma développer en ça ba journalisme pe tanto ba betra pas côté mais au moins moto ya eka formation na YouTube asa musala malam baza ebele bato ko ba grâce mbisi so longoli makamna ye wana asala musala ndenge sengeli ba Karim Mokonzi asala musala ndenge sengeli batangi nango te zaka ngolu na domo ekoti kati na ba sa musala alors peut se dire to évoluer na biso oui conseil on peut ça va dans senga respect na musala na biso et bota ba fruit nango lelo yo to komo na bandeko basi mingi na bisa bango 2020 eza année ya makambo ebele mingi ba kozongela to komo na pe bazozonga mais musu baza encadré te donc musu bazongeli pona ko peut-être ko lagisa ke ngana danger mais qui danger ça na moto musala na yo ndi canaliser musala na yo et futa yo neti ba ya Wilisonga ndenge azo canaliser ba artiste et musicien lobi to en acoustique ya monena wa donc les 27 to en acoustique ya monena wa eza organisé par ya Wilisonga fila basele ya Wilisonga wa donc ya mona senga bande ko na biso pe bo canaliser ka musala na bino et ko futa bino 5 étoiles de love le véritable diamant noir c'est le Wumba diamant noir c'est Lumba merci à trop na Simboté babu ya basambwa c'est Lumba la pese moté ay danga pe Teddy au sein de ma vie voilà ce que Teams fait l'homme du peuple bien habité dit au combien de 1000 abonnés il y a une publicité on a ces réseaux sociaux émission de grâce 80 000 au bien bon ekinda
na sala mbula mamongi kida po na ndocha publicité olia na ngote na lia ngote ya zalité chips fight témoin voilà ce que c'est le mbabi te di ba hôtel déjà na ebi ko comme déjà 1000 abonnés cha publicité on t'appelle un conseil et puis na moni ndiko kwa chips fight dengai le pe na chips fight na pesa su mbote na moni mbala moko ndiko na biso Duche président Duche merci pour le président Duche Kapanga et puis là Natalia m'a dit c'est bon camarade ça le va bien mais président Duche nous dans l'excellent comment va kataka publicité pour quoi au moment que bolingo batamité mama bazana bango mais bankadi ape baza ouais bon ngala kutana bakadi et bankadi ape baza bon ngala kutana bakadi on section mais abomane bazali ngala kutana bakadi kutana bango te même ko kutana bango ope ça a raison hein te même batu so rolinga batu te ah oui mais sauf que ngala naza eloko monza masala ngala solo bien batu so na moni ko bano mila wa mbri to so na yote na sikio kaka bonga za bongo mais président Duche aidanga isinga eloko ça ba on ba video tout ekenda poche eloko te Teams Fire monétiser continuer vous monter à malam merci merci président donc Teams Fire monétiser hier la singa neni bakata la publicité à partir na mbongo comme kota tout ça yango ça va bien hein Nicolas na confirmé mon tête tu l'as confirmé YouTube sur votre vidéo tout ouais moi comprendre ça bien cette émission vraiment tu dis moi la vérité hein oui quand même la vérité bon c'est bien et là comment kota bon YouTube si ko bato wafuta bato YouTube te ba attendez bato bano ya makuti bako comme la chaîne na bango c'est quoi ça qui venait non ils ont bon YouTube on a émission comment on est sur comment YouTube mais c'est les innocents pour tout ça la partenariat ba passer ba kosa l'émission YouTube combattant tout YouTube passer tout YouTube passer ko bater alors ba combattant ba combattant ba terre révélé donc mutu la YouTube là Maréchal Babé Masombo ana YouTube na so na mina ko yambaye ouais on dit mané c'est les innocents sont ka tedi à partenariat il faut sanga Congo mondial mec ici il y a le baka Congo tout ça partenariat autant ka combo de poids et ça non habité et ça va tout débrouiller na mutu ndenge na et là nous chroniquer sur information ali apesi na si biso za encourager so ça musa malamu et ça si comment bien chroniquer ah ngala ko mona niti ba commenter à chaque jour mboka faut te chaque jour comment de na éviter pas passer ba ça voilà pas passer ko à chaque jour hein ouais merci zaki ambiance bon tout ça la poto donc muto libre ça les logos ya lingi tout ça on ndenga bien en tout cas merci et zaki animation et puis tout le makambo solo président dino na ravana souci ya encadrer ma chaîne soko hier azamute malamu azamuté malamu a monter langa pele lebe montage te a monter langa et diga mo konzipe a monter langa Lionel Mayaka Pongo pe a monter langa nga vana so na grâce batu ba ida bongo chaîne na yo chaîne ya YouTube et na mo sel mutu c'est la première chaîne à YouTube avant de changer bagamutu ezaki ezaki nango par hasard on a dérangé là toi il a bijou meta président ça bimaté toi il a bijou meta ouais ba jour il a ko tika bijou meta na moni wana to le la vie na sa YouTube ezaki nango par hasard mais le ko la nzamba tieka le boko kati na ngai yango moni na tambula kaka bandenge senga en tout cas tous alors miki ça tous dans bolingo congolais to lingana eloko l'équipe bolingo ezate donc mboka na Congo peso kende bongo parce que batu bata intérêt na bongo mona pasteur akolanda mokonza mboka pa lia mbongo ba pese mbongo ba pasteur bosa bilo mo ezala te bozo mona peuple wana zo souffrir bino bozo ole aka intérêt na boke pa kabila bokomo le hôtelier 100 000 to les 250 000 et puis ba komo dévoiler mo bozo dévoiler bozo kanga sengo peuple zo souffrir nzamba kofuta bino nzamba kofuta bino bozo ma benyo so la kabila OK ya benga bino bokende bosunga ye asamela ye hein baba kenda kuna comment shida kabila ko pesa bon bongo tout ça l'état là Congo est bongandé c'est ça si comme ngai les bato on les politiciens so ba sele mo kambola biso to les mo politiciens ba ça ba fatiguer ba ça ba escroc mais si ko elo on a kamwe ba pasteur ba ça ba bilo quoi bon ba producteur ba évolution to boki de fait trop ya évolution ga kuluta baleki on se comprend ya évolution ga il y a mo go boye calme ça humble il y a tchaka te ki mukolo tout ça ce qui copie ali ko benga otedi ta copie ça kasi yango na biso faut ça toujours otika la boye tedi ouais so otika li boye makambo ekedi boso ne ya évolution ga na oyebisa ye na rappeler évolution ga na bemba papa na biso lutumba na Madeleine ayebisi nga bitedi zalaka boye ke musika tanga lubaka bongo na mona bife bando sala mazana so ateli émission ko mona ona oyebiso bosolo ezeka par hasard
ndeki na ndo ozala ba humble boy zaka boy OK liboso si si vous comprenez biso ba site ba doit la biso ezate ke na finga batu to na osaba polémique pa batu na oya la TVT pona na na obeteli solo grâce mbizi là aboti mwana eza na ndeko moko Jonas akino sa ba vidéo ne ke o mwana grâce ya botana te di mola tout ça ma mebele tant na encadrement ndeko wana esalanga pasi nga naza mutu te na yako ba TV wa mais na senga parce que pour naza mutu batala ka masolo Jonas ça la analyse ne bien batu batala ke siko ba ke te di mola botana grâce mbizi mais faut y bango que le monde est tambula na mensonge et puis il faut mutu akosa pour gagner le nombre de vies, c'est ça. Après, les bateaux, ils sont montés, coquipétés, à ça, en tout cas, bon, tout ça, l'invité. À cause de l'émission, on a grâce à nous, il y a des carines, tout ça, l'émission de Carine en Belgique, on a ils ont bête au ça analyse, mais pour même sa personnalité, tout, que le moment Cambo éviter les années ma baie en mon. Mais à partir de là, bien, mola, au moment où comment on va voir au fond de l'eau, c'est pas la peine, au héros, le ballon, obligé. On se comprend, mais à ça, on pense à Sango, ceux qui formation, ils font sur la source pour la. Écrit Bambouté. En tout cas, merci Zaïka Bonto sur la analyse. Tu peux te makambo yo, eza ba réalité la communauté la biso. Biso zawa, vous êtes dit no pas la chaîne naie, asa ayeda ba tebele nasi yatangi ba bande kwa basio ba leka pa naie. Grâce naie ba kuma ko leka na média et puis à ça l'appel na bande ko ba sala ba vidéo na YouTube et na quoi na Facebook, ouais. Yé pour na ya lobi ke bozo ba chroniquer c'était. Pour se présenter mission tenant yamba mututé o ça ba vie il y a Facebook voilà il y a différent na YouTube ba vie à Facebook na YouTube c'est le remonter pas ba cause ba quand ça que ceux qui na ça nombre de vues et plusieurs vues na Facebook YouTube na ça c'est pas ça ba ça le chaîne wana bo mona benda dia ki tout ça mona benda dia ki dit tout ça benda yo moko to bige yo moko lembi na chaîne na aux hommes sur Facebook parce que on met ça là dans Facebook mais c'est un conseil de PC bon forcer bon ça me bien président dino to chiter la biso ne connaissons fali pour pas auto ça ça non générique moko générique va bien allo téléphone impression na pas de connexion déjà on peut se félicitations na 48 heures à sali 10 millions de vues combien 1 million de vues. Vous comprenez? Mais à 1 million de vies dans 48 heures. Ouais. C'est pas facile. Hein? Oui, c'est pas facile. 1 million de vies dans 48 heures, en tout cas, fallait pour pas félicitations. Mais ceux qui ont la critique, pas mal comme Soussou, Oyo, Batali, générique a fallu, on a des commentaires et belé. Ngai yo na biki wa mwana yolo musique et ça mwana ngai eta que le king de la presse et puis na pénalité ya musique hein na pénalité ya musique donc félicitations à l'artiste et a beti générique bien parce que na landiango lelo quand moi lelo na landiango mais na senti atala ko bois qui liboso wana ouais boussole hein oui na ba kombola ba monter boussole ouais kala ba mise baza kofula malelo bafula mala konsi au moins na mise beta 10 ans na orchestre to ebita komona kenga na yebi boussole ayo yebi parce que na moni za kami côté wana te wana au traiter nga le wala muta fali tout ça non sauf que ba musique a fali na tala ngo et puis na zo chance le ba ina poto na yambaka bango bon ngai Nathalie na yebi wa ba kombo batala ko mibale ya ba kombo tangi bango te mena tangi nanu première atala ko wana boaki kitoko parce que et puis il fallait ça sécurité moko alingi trop senté hein Alex Chou kuna ba bili senté na Alex Chou ta beti senté wana en tout cas et ça nga plaisir Alex Chou félicitations a beti senté ndenge sengeli obi que identité fali le lopo bango bi que faut ba na senté parce que azo utiliser trop senté azo valoriser ba senté ba benga banani depuis King Kester a kotisaka senté na musique na biso ya Congo na yo mona deuxième motu o yazo valoriser senté na kata musique congolaise hein oui congolaise ouais na kata musique congolaise ezali Fally Ipupa so landi ba générique Fally Ipupa presque tout o yoka senté mta yoka na début koleka guitare soliste donc ça peut dire ma bêtise ça peut pour valoriser aussi obi batasima ba pesa bango penza moi valeur par rapport il y a batali bosso et puis yeba na penza par rapport à batali bosso donc na moni te on a un débat
pour makambo mikolo ezo régner eza lokola batasima bata liboso bazwanga olupemba likola mabanga likola badédicace batasima bazoyeba lisusu te bakomposaka donc eza émission trop bato lokola bavenanga popolipo en tout cas esalanga mpasi omona artiste ya monene bongo moto ya liboso aye azwi elupemba mais acontribua trop batasima atangi so ale makaba eza na musique na biso ya Congo nde etambula ndenge wana donc so ozaka moto oyo yembaka nde oza na puissance koleka bato bana nsima mais nzoka na bamusike na baeurope awa bato asima nde baza valeur surtout moto ambunda yo mona bato ambunda nde babalaka mindela wati sikoyo na bipoesa eloni esalaki leader akoma o leader générique eza ye ese misika oyo ezaka bongo omona bakomi batitre générique leader tout toyebi moto ayaka nango eza animateur moto aya na animation pourquoi leader akotia titre yango oza ya ye parce que ye kolo mouvement donc le aza kolo mouvement oza na puissance te liboso na ye donc cela veut dire yo moto ye koluka kwanga mpa na ye po soki otiango mpe na nkombo na ye te lobibi alongoli yo siko kasi siko so mouvement se fulama nango siko yo bozo diembela kaka toyaka ta bapoto voyage pour supporter parce que les musique Congo c'est belé voyager raté tu bi ba leader belé ba ko même la promotion na bomba ko sala ngoti lelo ya ulision ngam ko musala ko zong sa suma valeur depuis musique avant kangama na ngo ya ulision ayo zong sa suma valeur ya musique congolaise na kata Europe. Merci beaucoup poser bino to zonga to chité na makambo ya Généga Fali impression ya fina biso motamba ko pa motamba ya lwa ndeko na kia biso do bakula za ndeko mama ndeko ko felo bidé déjà to zonga na Fali concert a Fali mona yonde o Fali abetaki na le 28 février concert a Fali abetaki le 28 février yo yebi ndenge lekaki soki penza Fali atalaki penza mokili Fali ba beta yango mais ndeto yoka ke ba to laki derrière concert wana yango concert on ebeta maki parce que ndenge ba masakaki Gare de Lyon ndenge ba masakaki ba voiture donc normalement il faut ba préfère nga retango héritier watana ba beta ki na Olympia voiture moko kaka batumba kaka banile concert et pour ba commenter ba ici ndenge ba mitu ke tumba bien na concert et kata donc ezali eloko asuke daki ba comprendre te préfère valida concert bon c'est pour ça parce que ba mona que concert ezali politisé c'est pour ça yango ba mona que beta ki. Merci beaucoup. Kofi Olomide le 13 février 2021. Oui, ça vient. Le 13 février 2021. Arbet à la défense de l'arène. Et là, on a la ça en janvier. Des gagnants sont Oyo et ça la concert à Fali. Il vient à Moniangoti. Oh, attends la TV. Oui, attends yango. Mais si vous avez attendez yango, ceux qui a tiré libaya. Au Moniangoti, même si vous avez l'ingagaï. biso soka yeza pe bien pana biso pesa siko conseil toi na biso na loko oloba te po biso ta soka ba pandisango biso juste toya kaka tozi ba musicien tozi ba interview na biso oui mais sikoyo baso eza na batu oyo balingaka te concert ebeta na mboka ya poto bazali déjà mais sikoyo jusqu'à quand conseil wa pesa concert na poto mais ngai na yo toyebi te po to chiko mona ndeko na biso Pepe Mokonzi a aussi déjà déchiré affiche à Kofi au moins Pepe Mokonzi il peut waiza na pese mode ya solo oui a aussi déjà a bien au premier soin donc cela veut dire si to comme na date wana to yebite soke osala ndenge nini biso to yaka ba caméra na biso to tandi kaka to comme tout la impression ndenge nini makambango est-ce que ba musicien oyo ba ko uta kisasa ba ya poto somo oyo leka kinde ba mona ki moto epela ki wana est-ce que bakolinga ko ya ko risquer susu na deuxième sort oyo ko ya na tuna général bébé masobo nga bi général bébé masobo ba discours ezaki c'est les humains ça émission il y a des semaines na tuni na bindiko boloba ki se Kabila Longwe bisiki ezongo ebeta na poto na tuni fait na tek so Kabila fait na tek ka o te ezai pour la monter wana ka raison musique ebeta na poto o monte quelque part raison mo eza valable pour la musique yo siko nga na personne ya no place wana soki lelo balobaki ke Kabila soka Longwe musique kozonga na poto mwana mboka kotaki Fachi oui Fachi a koti na pouvoir mais nenge mokila ngo etambula to molaka lokola il y a quelqu'un derrière lui parce que lelo bato bakufi belé atala na gouvernement na imoko na famille na ina batatali ki bakufi mais na to le président l'hôpital lobate
mabe ezalaki nini parce que président azalaki oloba te président azalaki lokola baba donc likambo tu ekoya o ape ekoyaki o nini esalaki boye président alobaka te nzoka président fo aza na mo tomonaka soki likambo oyo bato babomi bato quelque part omona Macron abimi tomanda omona Sarkozy aotambola partout fo aloba mais sikoyo lokola bayebi ke Kabila aza na pouvoir aza kaka na mboka wana yango peuple congolais ayebi kaka ke na bacombattant bayebi kaka ke Kabila aza derrière donc bacombattant baa na raison ke misiki ebeta nango te quelque part pour exemple opesi yango wana ngai nayebi ke président Fati mais par rapport à président babe so président mwana mboka koti alors mpona misiki ebeta te toyebi baraison oyo bacombattant baloba ke mpona Kabila dégage et puis bana baza kotanga soubien te donc makambo ebele ebele ezalaki wana oyo baloba toyebi yango raison toyebi yango bango baraison eyaki ke bamise bayaka babotisaka bana bango babotisaka awa bapoussette edimne bafole étalage edimne sikoyo tu wana na maboko ya bamisien omona te quelque part mpe eza mpe baraison moko te soki mwana aki oyiba soki mwasi naki olinga musicien sikoyo fote yana tsuka mboma imbatable alobaka omemi musicien na ndako na yo aki olinga mwana kolinga mwasi no sikoyo fote nani tozana baréaliste sikoyo fote nani bon sikoyo mpona balobi mpe bino bana poto oyo bolongwaka bokendaka okozwa mwasi na kisasa okozwa sheri na kisasa est ce que bango babetaka bino wana nayebi te te tosolola nayebi te so babetaka bango to babetaka bango te nayebi te na mpe nayoka te ke babeti mo na poto to babetaki te me nayebi te mais likambo ya concert ezonga na poto normalement il faut basolola kaka ça va pesa kofi vena biso rambo verambo likambo ya concert ezonga na poto il faut bosolola kaka na zongi so sololi na vert omona rouge aye aboyi so sololi na blé omona noir aye aboyi donc c'est esika oyo epesa moi plutôt pale yango wana so sololi na pembe omona blé aye aboyi non parce que so tolandi bien aussi bacombattant bakabwani de mingi bakaboni ndemi ekomi biteni sikoyo koloba nini na bandeko balobaki bacombattant basanganaka so musique ebetaka poto quelque part mpo bandeko baloba biso nga sebe intervient nga na yamba motu nyonso nga so moto aye alobi ne mabe ya kofi ya fali etali ngata alobi makambo aye ozokamba ntango oyamba moto aboyi misiki tedi me bino boyamba bato bamisie ndenge nini bato oka baboyaka misiki mais pourtant nga banda mosuku nabeteli masolo nanga belgique nga na banda makambo na komba tili oyo nayamba bacombattant nga na sangi mikolo tshunga obenga nga arche de Noé ndenge okoma le king na biso nga na koma arche de Noé nga na posa nga na banda chaîne nga te mpona yamba kaka kofi to fali to wera to jibe non nga chaîne nga esalama mpona na populise bachaîne na moto ayebana te alingi aleka aleki na ye chaîne na nga yango wana biti nango ezalaki yango ngolu mpe na nzambe ekita chaîne eyebana yango partout sikoyo oyebisaka rambo ke asolola napesi oyoka exemple so asololi na rouge noir akoboya so asololi na chocolat blanc akoya la fois passée Vérambo azalaki awa tomona ye munduki ebimaki ababisela munduki oui combattant mo abisa munduki abataki yango te pambangambo mais après Vérambo akendaka omona akendaki Bruxelles bamoni bakutana combattant na babongisaki on dirait bon peut-être yango epesaki assurance combattant Bruxelles abisaki munduki oui combattant mo abisa munduki Vérambo abisa munduki na Facebook tomona pena munduki ebimi peta bi atiango mpona kofi mais bon là ezaka likambo Vérambo na petit na yo nga kutu naza nga ni contre ni pour juste to solo là il faut makambo peut kende bien il faut peut-être bakutana bameka kosala pena réunion bamise oyo biso ya mikolo bazawa bamise po mikolo bazali awa bawa mikolo bango babeta babetaka te bazwa rendez-vous moko na batete bacombattant mpe baza oyo oui batete baali otuna team frère azala na bien tokende tozonga tokende pai omoni combattant aza na mokonzi te omoni bato babukaka basala badésordre oyebi esika babima te biso ovanda na vie na rashe movoto kolanda yo basera concert ya mokulu ayebisa yo oyebi ke 4 combattant mo babimela biso na vie asha babi vie toyebisi yo yoza vie na biso toyebi yo vie asha movoto poko ya Londres mais yebisa petit no jibe ayate bato nesika toya natika na omona bango te bato babima na makambo kombano oyeba te oui bato na babima na makambo kombano bamonana te mais baza pe na bato na bango oyo babimisaka bango sikoyo yango na babi sikoyo chef aza te na combat c'est ça le problème ba chef bazali attention chef na combat ali bazali baza na banzoi na bango
banzo wana omona bakama fali banzo chef ke wa yebisa batu te botika kofia bete te chef wana na sens quoi chef wana neti nga na bande na nga nayebi ke nga atiza nazaka ba petit na nga mo bazaka na quartier boyi mokolo na ba petit na tokoya bayi po bayokelaka mutu na bango wana via lobby toke mais siko so lobby neti ya 93 azana chef na wa 93 siko bato 92 bana chef na bango so bato 92 ba bike botika kofia beta bato 93 ba boyi omoti ke ya désordre donc il y a un macambo et un vraiment donc moni gouvernement ko il faut que tu macambo gouvernement pour les musiciens parce que subi ba conséquences pour rien moni ba musicien ba donc ba politicien bazo ya batambola ba politicien batambola ba ça bango le côté te ba politicien ba beta ma trop pour l'instant macambo les artistes ba beta ma trop pour l'instant ba beta sous bango te bata fati bata fati ba comment wa mais yo mo ngote que na même ba combattre ba légèreté un peu situation te ba si ba so to te pour ta mozalaka penza avant lumbe moite wana to bano ouais peut-être dino il y a débat mo il faut to vendre to so na bien non pour il y a débat mais conseil les ati et puis non ba to wani o sagesse il faut to lukano stratégie to ye ba nso to pesa biso ba pansambo oui côté to yoki oyo to to lobi to suis côté to lobi musa na biso yango wana te di mona makambo yo esuka wati oui yango na lo ba do makambo ya série so kana fait faire déterminer ko faire bifo beta mais ma fiche c'est dimi voilà siko voilà merci beaucoup to chité na biso na générique a Fally donc en ça déjà 1 million de vies na 48 heures mais Fally félicitations déjà 48 heures 1 million de vies et ça ntsakave ils ont pas embatté parce que les musique à Congo peut comme table le nombre de vies et tout le monde qui la fois passé guerre à vie di maki Robin na ferré Robin na ferré c'est énorme Mundibu na ferré Robin Mundibu yela na ferré ouais casse yango moni botaki polémique à makasi mais le lobby fallait beti 1 million de vies na 2 jours mais ils en ont normal hein bon tout à dans un mois comme on a combien de vies. Merci beaucoup. C'est ça. Ouais, Fally en tout cas félicitations. Musique à Congo tambula nango bongo, musique à Congo tambula, ato yebino ko yemba te salaka ba million de vies na yo, ba kumisa yo. Te wana utinda ba sa. Mais kasi yango tozo monati. Po bakomo bunda na po na ba million de vies donc muto ko soma ba vie na yeka po aleka muninga. Mais nzoka, ola pesa biso bonne musique, ya pesa biso ne ba nombre de vies. C'est ça. Merci beaucoup. To comme na souka, merci na pesi. En tout cas félicitations na moni buso na bwakaki. Babi tango fort abwakaki. Na moni susu Kabuya Fumutoto abwakaki. Na moni mona susu identité muta succès qui na animation. En tout cas félicitations bosa na musala bongo. Ba TV Marmorfinga ezana mona tinate. Na féliciter bino en tout cas Fally pour continuer bongo di cap musala kitoko. Na pesi mbote vite fait na fa sapewa staff na ponga na boki batute na pesi mbote na Rachel foot ya tete ndai wala ndoya bébé Rachel bazalaka batu na bino hein te ibo ko boka omoni bino bako kabula mama Rachel foot akoma ya bino te boka ye maboko bank c'est ça boka te omo tete ndai oui so kutai na ye oui olia donc yeka so kutai na ye et ça na te oye ba mutu non te bete bino bako kabula maboko bank akoma ya yo mama Rachel foot akoma ya yo docteur Jean-Baptiste Tenda akoma pe ya yo c'est ça non. Voilà, merci à toi. On a fait Mbote na ingénieur Socrate ou na magistère. Mbote na Jean-Marie Lafontaine na Angleterre wana papa na destiné. Dada Mouchette na Finlande, Taylor Samba na Lyon. Mbote na Moza Simba mwana Njila Tongo. Mbote na Spiritu Idambo. Mbote na Willy Sionga. Mbote na Willingoy Kabuya. Willingoy Kabuya wana na Colonne. Chims Fay l'homme du peuple. Jonathan Fay na Brésil wana. Posé d'innocent en Mbote yali. Imbattable Touramboma. L'incontournable, l'imbattable Turamboma, en tout cas, l'homme du moment. On est ensemble, l'homme du moment. Mambo te passe aux alliés. Docteur Jean-Baptiste Tenda. Docteur Jean-Baptiste Tenda, en tout cas, qu'on a soigné, voix qui toque bien segel. Merci. Et Yokani, Yokango. Merci na 5 étoiles de l'or. 5 étoiles d'amour. Babi Moussalano qui toque. Le véritable diamant, Gisèle Oumba. Gisèle Oumba. Allez. Voilà, merci à toi. La personne qui na Nanou Diamant Noir. Mbote na wesi kozali mbote lisusu na pesi mbote na diga mokonzi Vision News TV diga mokonzi merci parce que nganga lisusu na début nanga merci na ya Wilisionga WS merci na opportunité oyo opesi aussi na artiste et musicien ndengozo la musabango lisusu
vraiment et yokani mokili mobimba to landaki na RTNC. Merci à Willy, continue toujours. Bisopé ba Lion de la presse, to senga loboko na yo. Tia loboko no kata ba Lion de la presse parce que musala ba Lion de la presse zo monana. Donc tia loboko na yo. Lion de la presse ouais. Et usala bien makasi. Merci na bande konyo so obolanda biso et sans oublier Tim Fay, l'homme du peuple. L'homme du peuple, les grands réalisateurs. Il y a l'informaticien. Informaticien, il y a ça là tout. Il y a informaticien. Merci Benzana Nengo encadré biso na réalisation na yo. Merci montage ezasuka. Merci en tout cas, merci na Papi Mangunza Africa Fiti. Africa Fiti, Papi Mangunza. Merci na Edgar Mokondi Visionist TV et Blaise ZBD. ZBD Blaise. Congo Vibration. Merci na ba union so obozaki na biso na Dembowe moment si amande fatika la rapport na média et puis na ba Lion de la presse union so place Bozali en tout cas Kayaman Paris Sezuga. Merci. Merci Popo. Maman Fololo Rosa, Maman Fololo Flore, Maman Ika Eugénie, Papa Ika Delis, Papa Alvaro. Bana Bengazi. Bengazi, oye, Maman Irene Bengazi. Champion Passi. Champion Passi. Kafulek. Stomy. Bye. Merci. Les lions de la presse. Les lions de la presse, misala nabino ezako yokana. Et nous baki. Tangu batu bavandi na ndako, bazana besoin ya info. Bazana besoin ya liebi. Le collé est là qui va comprendre que les camions sont les à Paris, les camions sont les à Congo, Kinshasa, Gabon, Côte d'Ivoire, Brazzaville, Angola, et sont les Kawaii. Bono Yokango, rassemblement, les lions de la presse. Yokabango, Kolanda Bisso, ce qui est dans la musique chrétienne. Zamba Pangola. Les lions de la presse. La minute au débat. La minute aux abat. Rien à dire. Même toujours ensemble, les lions de la presse, Zamba Souramo qui est toujours avancement.